artistes et musiciens. Chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrishati Potipo Bariko, le flic, les satellites. Bon, le kende gauche, droite, égalité. Ngai, jeudi, Nabutu Tchakakongo, Abenginga, mon frère. Des fois, au bazo Kundaye, sans keba décoré à titre posthume. Ngai, naipsi batu na izaki na biso ni surtout en réunion et pas ya présent Dios. Naipsi bama sanabino, nga na travailla kana général André Matou, nazo c'est la notification mais naza déjà na kata mabia boîte et pas iba na chancellerie et pas iba décora batu. Na benga na novi. Na bengi général na miso batu toi yambité. Je lui ai fait un texto. Texto ana tant on a salé les textos à réagir te na bon tchako ngabi bon ya tout tambola na to me ko boucher les temps toujours linga ko tambola na pa ngana bisi tchako na binga na za na entrée facile na ndako gouverneur tout keni na ndako gouverneur na butu c'était vers 22h tout keni na ndako gouverneur na tchaka Congo to komi na tchaka Congo na moni peu vieux na epsiv na epa na yo problème ni na bino vi problème ezali ya ba artiste tala des fois ba décorer te mbongo décoration ezate ba sengi biso $6,850 gouverneur a lobby merde. Mais je viens de remettre la somme de $25,000 chez monsieur Adio Salemba. Au monde bino ba artiste tant to banda ko sunga bino te boko bando mona biso mabe. Bona ko mona biso mabe bo mona biso mabe. Alors $25,000 wana esali nini? Nabi non biso to moni en hôtel. Non, bokende allez-y demander monsieur Adio Salemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme tout le monde qui on a 23h30, tala na couvre-feu pepe meni, et ba couvre-feu déjà est bandit donc na bon tchakonga yo tikangati na parler mais nzela to regretter. To le mais président Dios a payé son compte rendu que ministère de la culture va payer $10,000 pour na makamba bobsek. Il faut fouta ba artiste ba yemba kimba ki moi quelque chose. Il faut afuta moto studio peut quelque chose. Mais nini a payé son compte rendu à $25,000 te. Donc biso to koye ba kama ministère de la culture et à gouvernorat to koye ba te. De là na butu na komeli via Dios na bisa bi mon vieux na outi pas gouverneur mais na zana information mo photo sola nayo parce que aza mokolo aza mutu na koyo ko bandambala moko tomboka te pona za libomati na bengi via Dios na bivie tala makambo za boy na koya na tonga répondre te na tongo ba 9h na komi pa nae o abimika siko bona ba vie Socrate na bengi via Dios na bivie ngana za a photo solola Trisha ngai na bibi mama kamona ngai mikona bino wana bakomko sakana na batu ko manquer nga respect soki mutalinga iba makamba mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John mutageri mbongo wana na ebisi na bivie nazozela yo na fani na zeli tiba 13h aiti na komele na bivie na on accepte nous un message na komele ke na bivie mbongo biso toza aujourd'hui $25,000 ebisi biso to pesi biso rapport wana ti toza quand même ba noyau ya kata boîte na yo il faut rendre compte poto lingi mikweza la sundenge za la kala te to lingi mikweza na transparence so ko moni lelo biso ba toza musika na bata sokoda tozo yo kana te parce que transparence ezate. Oh non mais il faut botu na maître John oh na bisa bivia Dios maître John aza membre yu mikote aza artiste et musicien te ba ko pesa ye mbongo ba artiste et musicien a gérer te parce que ngana yebi maître John Viona aza na franchise pour na yebi Viona ramutu moko correct soka zwa ki yango peut-être alingalo ba bobo benga ba artiste baya to solo la mais ndenge lekeli vie photo solo la oh Trisha bola ko via komi ko tomboka abengi dikando petona sakana na ngai ba bizela yewana mais bizaleli na nga parce que na moni muibi ba Kongo ba lobi batandu balobi mweni ndo kikata soko moni ndo kibelela yango wana na belela ki to bandi ko sona na via Dios na ba téléphone na ba texto ti suka e ko sila baba na ibe ko ibisa ba dikando na ibisa ba master misusu na lobi makambo eleki bo etala mbongo bo ti suka via Dios azolo ndima mbongo wana te
alors nakomaki pre naleka na télé 50 nasala mpe na bémission internet mpona explike makambo ya mbongo wana parce que ebimi na monoko ya ye moko gouverneur mbongo ebimi na poche ya ye moko gouverneur donc naza na eloko akobanga te soki meme baoporte nga plainte gouverneur akotémoigne mpo na nga baservice ya gouverneur bakotémoigne mpo na nga nakomaki na niveau wana nde ti na ina leka na TV na moni dikando abengi nga keno kosala na émission te omoni imiko ezongi sika tokolinga na te ezala kosalir ki imiko ezala na calme adozenga ti suka na ba 23h ayi kobenga nga keno yaka toluka président Dios tosolanga bina oluka yeni mpo nazosola na ye déjà soki aza coopératif ifa yebisaka keno leki na nga mwa eloko ekotaki nasali boye tovanda siko en réunion tosolola to évalue badepense ezoleka verbal mandenge wana eza en sens te parce que baécrit fo ezalaka à chaque dépense, à chaque mbongo ezobima fombalo imiko ndenge fombalo bi eza nouvelle formule ezali imiko ya ba jeune imiko ya bato oyo baza na monde android bato baza na monde moderne bato baza dans le modernisme ozomona dans le modernisme ngana koyi kolinga te na tosala imiko ya batintin voilà tamso bomona voice tengeza mulai nde na ye kobenga président Dios to ti suka babengi nga tokuta na président Dios avandisinga na dikando na Saint-Pierre Roger ayebisi biso alobino baleki na nga ya solo nazwaki mbongo $25,000 ngana bivi bongo pourquoi banda kala noza olingo ndima te ote ntango nazwi 25,000 wana maître John akataki nanu 7,500 kutu 8,000 ya ye moko akati nalbivi ya Dios ndenge nayebeli yo ndenge nayebeli maître John mbongo matanga oyo bapesi po esungaka defa walela na ndenga bien et comme il sous que oh maître John akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote osikoyo redi pe aiko landanga wa lokwa tokendaka na bango redi azui 1,000 mbiliabel azui 1,000 manda chante azui 1,000 bozi azui 1,000 et me bassin azui 1,200 charakongo azui 1,200 na bivie mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga naza mbongo te tina ngai simba na $100 total na ozela mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo na koyeba ko bakisela yo ngana bi siko a pesinga siko baninga msote nga mona yebine na sala na yebi voilà et pas itoyali. Alors na niveau il faut biso ba artiste tous à la conscient ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président Verkis c'était pas comme ça na lo ba ngo ba te bele ba benga Verkis moyibi na mboko yo baza ba ignora ba mema masumu Verkis même na sokoda lelo ba to bazo lela Verkis il y avait de la transparence Verkis a komaka tina niveau ya koloba que ceux qui to sali perception il faut après 3 mois to tchaka non monter ya mbongo biso to percevoir pour ba to baza na ba idée tant to futa bango baye ba quand même le quoi to futa bango pour forfaitaire baye ba ki to kotisa ki tamzo $10 to kaboli bango $7 ndenge za prévu na nini selon statut $5 to tina social $25 to tina pour na frais de fonctionnement alors c'était comme ça la transparence donc eloko na olobeza wana quitte à vous ba artiste boye ba epa itozali kisasa makambo ba musicien makambo mawa omoni ndeko na ngai Lambert moni makambo nga na boyaki kokota na makambo organisation oyo nga naza na organisation wana te donc nazwi eloko moko te donc nayebi bi kutu makambo te nga nazoka apprendre makambo ka ndenge Adrisha Zoloba zoka bambongo ebimaki ambongo mse bimaki na niveau gouvernement ça c'est sûr mais mbongo wana eza na mbongo moko donc on dirait mais gouverneur nde apesi na Adio Salimba tant que mokonzi ya imiko quoi mais tala ba comportement ngande kona wana zwe loko moko te na makambo wana na yebi kuta po oyoka komona na kati wana te na ibaki ba kuzo ba tozanga na Kongo wa quoi des fois za okabela ngai azokabela ba musicien bilamba donc ngai kutu ne buta sali cotisation so na kin donc c'est triste au monde que muto azala ki générer ndenge wana tango akufi tolinga bato balinga balela ili susu moi c'est triste en tout cas ça la bien ngai ndeko na zwe loko moko te na yebi na mpe makambo te
d'ailleurs nazotindela émission nasalaki na mami ilela nasuka nango eza nalobaki na ye awa mpona kozwa poste moko te auto responsabilité moko bakomona neti awa siko azalaki na poto azongi kaka mpo nini awiki makambo yango lokola ebimisaka bambongo doye mpe alingi azwa part na ye non wana ayaki mpona lela ndeko na ngai déjà nafuti billet ya first class c'est déjà trop cher baséjour na ngai awa donc non ngai nayaki mpona kunda ndeko na ngai okomona mpe na cimetière naye tozalaki wana nazalaki anga na Adolphe Dominguez bato mingi basukaki na musée national mais na cimetière boye ntango bazokunda defao na balider ezalaki kaka ngai na Adolphe Dominguez esili c'est triste en tout cas ozala bien voilà wana ezalaki baaudio ya bamusicien oyo bapartage mbongo normalement oyo efalaki esala makambo matanga donc boyoki babeta no lisolo te boyoki ya Drisha tipo donc voilà live na pourquoi toza na posa ya ba opinion na bino par rapport ya ba voice oyo nyonso tu boyoki. Merci na bandeko nyonso tu botikala malamu. Check.